te na bino nyonso balandi ya magazine Pro Congo oyo ya sika toyeli bino topesi bino merci pona confiance pe fidélité au bozali déjà ko renouveler ngai maman Bibi Kapinga moto na ko présenter yango mokolo ya lelo na kanisi te bozali déjà prêt pona ko matana biso na avion ya information. Président Félix Antoine Tshisekedi azali bongo ko séjourner na ngambo ya Turquie, précisément na Ankara, et sika azali ko bongama pona ko kota likambo etali bongo ba signature o ebengami bongo ba signé pona likambo etali accords bilatéraux. Azali toujours kokoba ko élargir carnet diplomatique na ye. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi azali ko séjourner na capitale ya Turquie na Ankara pour na visite officielle il y a 3 jours. Déjà lobby mardi 7 septembre à cause la visite guidée na mausolée Antikabar, sima à cause la tête à tête na yemoko président ya Turc Rajib Erdogan wanande bakosa la mbalamoko signature ya ba accords bilatéraux. Naboye numéro 1 ya République démocratique du Congo a clôturé séjour naïe na Istanbul mercredi 8 septembre. Wapi bakosa la table ronde na Turkish Business Community yango ekozala pona ba rencontre moko particulière na cette compagnie turque. Pe Félix Tshisekedi président ya République démocratique du Congo a kosukisa na mwa randonnée na bateau ya Bosphora. À titre de rappel, avant akoma na Turquie, Félix Tshisekedi président ya RDC a séjourné qui week-end leki na Italie wapi assistaki na forum sur l'économie mondiale. Kuna Félix Tshisekedi na homologue na ye italien Sergio Mattarella ba betaki masolo ya liwa ya ancien ambassadeur ya Italie na RDC Lucas Atanasio oyo babomaki na embuscade na mois de février leki na Nord Kivu. Bosimba qui le numéro 1 ya République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi azali déterminé à séduire ba opérateur économique na esika nyonso azali koleka kaka pona koluka ko fandisa économie ya République démocratique du Congo. Pollution ya rivière Kasai pe Chikapa et pesaki pasi na bandeko nyonso bazali na kati ya République démocratique du Congo. Après descente ya vice-premier ministre Eve Bazaiba akendaki na ngambo wana pona koyeba situation ezalaki ndenge nini. Après kolongwa na Kasai azonga kibongo na kati ya Kinshasa esika azalaki auditionné na ngambo ya Assemblée nationale na commission environnement. Patrician Mananga pona ba commentaire. Situation ya population ya rivière Kasai pe Chikapa en tout cas ezali ko continuer ko inquiéter ba autorité ya République démocratique du Congo Talatina ba députés nationaux membres ya commission et environnement tourisme ressources naturelles pe développement durable ya Assemblée nationale ba yokaki biyano na o ezali ko tungisa vice-premier ministre ministre ya environnement pe développement durable Eve Bazaiba na o etali pollution ya mai ya rivière Kasai pe Chikapa. Nabobi Minabango, ministre ya environnement pe développement durable, atelisi ke mai ezali kosukwa mukie kasi yango elakisi te ke ba matière toxique elongwe pambate bambisi bazali lisusu te. Madame Eve Bazaiba bakisi pona koloba ke ba mekaki kosala pêche kasi nakati atambisi moko azali lisusu te oyo ezali kotalisa destruction totale ya biodiversité aquatique. Numéro 1 ya environnement a continué qui déclaration na ye pona koloba ke ba identifier qui déjà société oyo e polia ki ba rivière oyo ezali bongo Katoka mining pe gouvernement angolais a yebi nyonso ezali koleka na kuna yango ezali eloko ya malamu pona réparation ya ba rivière o nyonso mibale. Simba ke catastrophe écologique oyo et sali ba victime ebele batu ebele babeli ba diarrhée pe 12 personnes de bakufi na ngambo na ye honorable député Constantin Mbengele pe président ya commission ya environnement azalaki bongo très satisfait na ba réponse ya vice-premier ministre Eve Bazaiba kasina o etali secteur ya mine moi ba problème ezali moi mingi kasi secteur oyo esengeli ba tia vraiment ordre na ndenge ya kosakana te.
Totikali kaka na makambo etali bongo ba province cette fois-ci tomemi bino na ngambo ya Ituri esika kongomani moko akufi esali pasi na bandeko nyonso o bakolanda commentaire ya mokolo ya lelo na nzela ya reportage oyo ekolelisa ba mama pe ba papa koyeba te ba chinois o bakomaka na mboka na biso ba mikomisa ba roi bolanda talaka kandenge nini basoda na biso bazabonga biso pona ba chinois liboke ya bato bozali komona awa baye na bango kotala match ya ba Léopard te kasi baye kotala ndenge engambe mobali alali ebembe tozali na territoire ya Mambasa na province ya Ituri ndeko bozali komona alali ebembe babomiye na garde ya ba chinois. Selon l'information tozui nyonso oyo ezali pona koela or nde ebomisi engambe mobali bozali komona na bilili na boye bana mboka o bazomi kuna batomboki makasi na tongo ya lelo balobi lelo nde libeba bakoyoka mutu te po kimie kota esengeli na tour na bango pe babo machinois moko embe andeko na biso yango oyo babeti masasi wana bazokanga nde hémorragie wana nde ozomona wana na opeta na tindela bino image wana Peter Chan c'est grave oyo tozomona na mboka na biso tozocomprendre te et puis aza moto ya moke te aza moto oyo donc aza moto oyo aza très besoin par rapport à la gêne sociale ni tout ça Bosengeli koyeba ete parti est yekolo Congo ezali occupé na ba chinois oyo bazali ko exploiter matière première yekolo Congo ndenge balingi neti kaka ba mema mabele ya Ituri nyonso na Chine po mutakotuna bango likambo azali te pamba te bazali soi-disant na contrat ya 100 ans. Bosengeli koyeba ete après la révélation ya Alain Foka premier ministre Sama Lukonde ayambaki ambassadeur ya Chine pona koyeba na mozindo masolo oyo sima masolo na bango bayebi na ko décider ya kocha commission mixte oyo kozala wana pona kosala banquette nati na koyeba soki ba révélation oyo ezali fondé pamba te ba chinois bazali kowangana o makambango ezali ya solo te kuza pa vile bloqué hapo isha no kuza isha jamani no kuza passeport après Ituri tomemi bino na Congo central likambo etali bongo ba élection ya ba gouverneur lolenge ezali kosala polémique na ngambo ya province wana ba avocat ya gouverneur Atou Matubwana bae kotalisa na monsieur le vice-premier ministre Aselo akende na ko retirer province na bango balobi bazali na crise institutionnelle te Thierry Kelokelo pona ba commentaire. Depuis semaine l'équipe boyeba que masolo o etali organisation ya ba élection ya ba gouverneur ezali ko beta mamingi utamela annonce ya vice premier ministre ya intérieur Daniel Aselo pona ko luka ko organiser ba élection na 14 provinces sur 26 wapi epai ba gouverneur bazalaki déchu pe province ya Congo central ezalaki cité na kati kasi ya koyeba ezali que cabinet ya gouverneur Atou Matubwana bayeba kibongo kokomela VPM Aselo pona kotalisa ye que Congo central ezali concerné te na élection ya gouverneur pamba te arrêt ya cour constitutionnelle ezalaki interprétation pe d'échéance ya gouverneur Atou et salemaki na hôtel moko na Matadi kolandisama na règlement intérieur ya assemblée provinciale kasi yango ezalaki normal te atako ezali bongo décision ya vice-premier ministre intérieur kino na moi ya lelo ezali toujours maintenu na ngambo ya gouverneur boyeba ke basengi na ministre ete ayeba ko retirer Congo central na liste ya ba province o ezali concerné pour na ba élection kasi selon ba source mosusu to apprendre que ba élus provinciaux ya Congo central bazali ko bongisa mukanda oyo bakopesa na VPM Aselo pona kotalisa ye que province na bango ezali ata na crise institutionnelle mokote pamba te bango bakondima ko participer te na élection ya gouverneur soki VPM a insisté élection ya gouverneur na Congo central et kosalema samba électeur donc ba députés provinciaux bakozala te
Tozongi bongo na Kinshasa, précisément na Tchangu, l'homme de la terre jaune honorable Ogi Kalonji akitaki mokolo ya lobi dimanche le 5 pour na activité na ye oyo asalaka na o babengi base na ye bokolanda à travers ba commentaire oyo totieli bino. Ezalaki journée moko très chargée pour na élu ya Tchangu, autrement appelé Messieurs Terre Jaune, lokola ezalaka premier amour na ye, honorable Kalonji Ogi abandaki journée na ye awa na route Terre Jaune pour na ko se rendre compte na ndengi misale ezali ko beta madada kutu déjà bazali ko bwaka mabanga oyo eko permettre asphaltage ya nzela oyo nyonso oyo ezali ko talisa combien projet chilejelu prôné pa ya mokonzi ya mboka ezali ko tosama. Na même occasion, l'homme de terrain, l'honorable Kalonji Ogi, a profité qui elongo na bana terre jaune pour na ko soutenir ba FRDC. Mandala la na maboko, même t-shirt nyonso pour na ko talisa unité elongo na batu oyo bazali ko bundela mboka. En tout cas, bana ya Tchangu ba comprendre nani penza azali molobeli na bango ya solo. Fachi beton, toza nango, mais tozo pesa ye terre jaune mobimba ya ye. Mabele ya terre jaune ekomi ya nani? Ya Fachi. Sikoyo merci oyo ya biso kopesa ye. Tozo traduire yango na mandala na oyo. Toto moya na mandala na. Kalonji asali bien penza donc toko voter lisusu à 100% pour asali biso eloko moko ya kitoko penza to sepeli. Bon, na awa bisonde ba chef coutumier na kolo mabele to sebelaka dimanche totala misala tozoka na sango honorable Kalonji azosala. Ayaki koleka na uti na singa na epe na moni. C'est la première fois banda na yoka sango mais na telemi ko contrôler na yeba étape ni bazali. Mais na sepeli quand même na misala ezo continuer. To continuer ngoti na lifo boto lembati. Ngo makasi lelo na kati ya tel jaune. To yeli sanga na baninga na ndenge to moni musala Kalonji mushwa ndenge azosala. Akosepela ngai mama présidente mama Adel ya campagne. Mokolo papa akokita putulu de komata. Makale kotikala yango na ye kosepela makasi lelo na kati ya tel jaune pona Kalonji mushwa asuka kiwana te kolongwa terre jaune l'homme du terrain Messieurs Terre Jaune honorable Kalonji Ogi akitaki lisusu na njili quartier 7 pona ko rendre hommage vivant moko ya ba grand formateur ya ba coach ya République démocratique du Congo oyo pe azali ressortissant ya Tchangu babengi ye Joseph Mukeba mutu wa mbuji. En tout cas oyo nyonso zali kotalisa ke honorable Kalonji Ogi souci ya bana Tchangu ezali priorité na ye. Topesio kaka merci. Merci parce que ma génération obimisi ekotika la libela kombo na yo etikali déjà libela. Ete ya ba président ya Afrique oyo baboya bongo kotika bokondi bolanda exemple ya République démocratique du Congo et uti bongo na alternance na Guinée kuna makambo akita kitaeleka ki coup d'état et salami président de la République abongwani bébé na kati ya ba militaire bolanda na commentaire. Depuis dimanche 5 septembre, Oyo, palais présidentiel ya Conakry tozali bongo na Guinée, ezalaki théâtre ya batir nourri, ya ba force spéciale dirigée par ya Mamadou Doumbouya na ba militaire na ye. Boye bape bokangaki Alpha Condé oyo bozali komona na kiti oyo azalaki président oyo auti kozala déchu mikolo oyo ezali pona nini bato bazali ko comprendre te mais na kati ya maloba oyo bimaki epa ya Mamadou Doumbouya atalisi ete azalaki komona ye na ba intention ya ko réviser constitution pe implication na ye na ko instrumentaliser justice ya mboka na ye
Boy bape bokangake na ba réaction to apprendre o ya CEDEAO pays Union africaine et pas wapi président Félix Tshisekedi Tshilombo yepe a signé qui communiqué pour na kosenga retour na ordre constitutionnel. Ezali ndenge moko pe pour na président ya Ghana o ezali pe président ya CEDEAO akoma qui communiqué o ezali kotesa ete il faut pouvoir ezonga yepa ya ba civil na lombangu nyonso batika en liberté président oyo azonga na misala na ye en attendant ba élection ya sika. Yakoyeba ezali que selon ba information tozu il y a quelques années Alpha Condé na sommet moko esalamaki na Abidjan atalisaki souhait na ye ya couper cordon ombilical na ancienne puissance coloniale na bango France. Yango nde ekoki kozala la base ya makambo oyo, mais na ba source mosusu to apprendre que ezali nde po alingaki a revoir constitution po aumela makasi na bokonzi. Likambo oyo tokozongela yango na ba force de taille. Nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres. Après Kokoya, il y a président ya Guinée, na Kinshasa ba réaction ezanga kité maître Junior Bakokela, CG à UFF a réagi saki na micro ya JPS Tembwe. Kokoya bako pouvoir bazala lango éternellement té. Il y a un temps oyo constitution ya mboka epesi pour que muto kama mboka à un moment c'est comme na suka yeba kotika pouvoir eza soni pona biso africain et puis pona peuple guinéen comme on a que mutu oyo ezala ki opposant historique tout récemment on a eu la président en exercice de l'Union africaine a eu s'accrocher na pouvoir. Mais c'est grave, c'est une honte. À son âge, j'apprends qu'il a 83 ans et que Tata Wana Alpha Condé a bimi na petite fenêtre. Ils ont soni. Na yango toza ko interpeller ba dirigeant africain. Ba sala ka carrière na pouvoir té. Pouvoir les apprendre à temps, ils a périodique. Ce que sali temps na yo ko respecter mo be ko likonzi après OK. Tala le loyo Alpha Condé na ba effort à sala ki pona mboka na ye eke na mai pambate a violé la constitution a sali 2 mandats na ye a obrigué 3e mandat yango moni ba soda to pesi bangolo ngonya na ndenge balakisi bokasité da bango ete mutu moko azali kola mobe côté to zape ko senga na ba président africain o bali ko s'accrocher la pouvoir na ko pesa ndakisa te no keza la kinaza ko s'attaquer na bango et que ba ke un jour ba ko futama oyo Alpha Condé futami na mboka na bango. Félix Tshisekedi a yepona s'éterniser na pouvoir té. Félix Tshisekedi a sa premier mandat na ye oyo komi ata na katikati té. Naza ko yebisa la ba imboka to ça la confiance na Félix a ko sala mandat mibale na suka ya deuxième mandat na ye le président Félix a kotika pouvoir na bopété a ko lukata glissement té a ko luka ba amalgame té pour s'accrocher na pouvoir. Et donc c'est ici l'occasion pour nous de remercier, de rendre hommage encore à chef de l'État Nabiso Azali, président d'exercice de l'Union africaine, en même temps Azali vice-président de l'organisation de SADC, et que Akamambo Kanenge Longo Bani Nenge Peto Azokum Melambo Kezanenge Malamu, bah élection Zosale en 2023, et puis en 2028, le président Félix Oko Banasuka. Papa chéri Jibem Piana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco au Babengaka Moto Pamba, Azali Bongo Kobongisa concert le 12 septembre Oyo Nangambo ya village Chetemba, Azali Kotalisa na ba Meloman na Enyonso te balle de match et Koya, mais entre-temps, Tobina Nano Oyo. Botu nanganini na $20 ya Pamba Ozali Mobimba pe oko participer na concert oyo na ndenge ya 2 fois te. Ah oui, Papa Chéri Binadama bino moko boyebi bolingo oyo azalaka nango pona public yango na kosenga na bino botikala te boya ebele pona 15 heures ngingo akozala deja na podium pona kosepelisa bino pe kopesa bino ba avant-goût ya balle de match oyo ezali kobongisama moke ya boyengana tikala tintin na kozanga te. Allez dire que j'ai dit BCBG toujours top. Coach Yassika
Hector Cooper yepa yelibiso ba nul depuis abandi ba Congomani bazali ko comprendre tin kele na commentaire. Ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 ezali toujours ko se poursuivre na yango boyeba que na sima na bango to komi na rubrique na biso ya suka o to bengi bongo Action Cœur étoile de la semaine ezalaki nani poto promouvoir business na ye. Na congélateur yango ezala boso tosali yango boye tosalaka ndambo quantité ekoesungo okende oteka esila sikoyo etikali apusu lobi oye nango ebebaka te. Ok, alors maman Yvette bato nyonso bazolanda biso peut-être nga biso toya na soutien na biso mais tant mosusu eza na moto mosusu oyo akoki kosinteresse na ngambo na ye alobi te maman bibi ole bino mpo Congo bopesa ngai nazwa action wana cœur ya kosala na maman Yvette. Maman Yvette, photo sudia na soutien. Kopesa yo sentir que business nanga oyo naza kosala et mati lisusu par rapport il y a autant que ce patinage pendant 1 mois ou 2 mois. Combien essayer na maman Yvette va compléter na business. C'est notre plan de beaucoup et maman Yvette oyo lukaka au dépensaka 80 000 pour que kokisa nyonso oyo sala sikoyo na oyo yo oza nango besoin peut-être ndenge otambolaka boye olobaka peut-être oestimaka okoma na combien pour ko se sentir que business na yo emati ndenge natekaka boye naza posana kokisa mwa montant moko ya likolo oyo koedenga lelo na se eloko moko ya bien soki toye après une semaine on a ko remettre yo oza ko rassurer na bato nyonso wala na biso ke to kozonga lobby to après lobby to kuti business na yo organiser ngo autrement ou to okuta okaka na oyo toza na ole ba okuta nga na business po na ko fongola munene po bato pe ba ka kozo na ko tika suna oyo tenga pe na tika na vandi me bato misusu bando ya kozo bando tambu se pe soki to pesi yo tu reçois combien de jours pour que tu zonga lisusu pour que tu la kisabaduke au changer business organiser business attends dans 2 semaines 2 semaines ou 3 semaines on fait ça 2 semaines on fait ça toyer na enveloppe après 2 semaines tu merci alors maman Yvette avant d'y oui normalement maman na pesike tosala biloko ala na kinga fani côté ya entrée ya bibo sikoyo sikanga na vandaka na monkali moni pascal okoti na entrée sikoyo ozwika mwa transport moko eza wana bakoti na monkali otunike na otuka Veni Tibungu na Veni Tibungu numéro 5 nde sikanga moko na vandaka. Alors maman Yvette biloko oyo yo moko moto osalaka yango to yo kozwaka mpo moto mpona oteka biloko yanga moko nasalaka yango te eza na esika moko bakenda mama na biso nde moto asalaka yango tokenda kozo sikoyo epa na ye tokende te nde esika tosalaka. Ok, donc soki il faut tosunga tokosunga maman Yvette to tokosunga mama mpe nakomema bino na esika yango mpe tokenda kosalela biloko wana on comprend nde bokoya nini okoloba na magazine na biso oyo efungwami sika to mpe na Action Cœur oyo ezali rubrique na biso bon nabika merci ebele bakontinue kaka na kosalela mpe na basi ebele bazokaka basutien boye bakontinue kaka na kosalela. Merci. Lelo étoile de la semaine lelo ezalaki maman Yvette Kamwanya Bolandier kopesani na ye rendez-vous dans une semaine ye akopesa biso susu rendez-vous dans 2 semaines tokozonga pour que totalisa bino changement ya business na ye. À la prochaine. Pas miliki moko reso ni yo bakisa moko 1500 bakisa okalinga miliki oh okosala mpe mwa kioske nao na ville loko oyo olinga ville okosala mpe kioske nao na ville otyaka boye bazweli ocontrate mosusu na maison ya miliki soki entreprise ya miliki obalolaka miliki tout ça na tout balola
commune. Le président, ils ont dit. Mais est-ce que Fata peut sa solution avant de ça la Avenue Chibungu, quartier Kakou. Avenue Chibungu, quartier Kakou. Avec ces photos aussi, hein. Et puis quoi encore? Une photo, je n'ai dans ma soupe. Commune est Kimbanté. Otani. Maintenant, nous continuons dans Yvette, dans une semaine, ça va. Tu vas nous appeler. Au service. Bozalaki ebele na kati ya avion ya information pro Congo Mag to komina suka pona mokolo ya lelo to pesi bino merci ndenge bovandaki ebele pona kolanda biso to pesi merci na équipe rédactionnelle oyo ebongisaki pro Congo Mag ya mokolo ya lelo to atterrir to kutani lobi.